On a bon ma image, on a salité, on a finga finga, ba du monde ya routine ga. Venham ver séries, que venham ver émission. Monde entier, Gemidor TV, Bodore Yango. Gemidor TV, Balobi et Longo Libiso, n'a pas si tu vas là. Tu as une place à côté de l'image à Malam, place à côté de théâtre Malam, film Malam, événement, Gemidor TV, moi j'adore. N'a pas doré Yango, le qu'on adorera. Mais tu n'as pas Gemidor TV, pour s'abonner, pour s'adhérer, pour s'adhérer de suite. Gemidor TV, n'adoré. Gemidor TV, et l'andabiso tina banda. Todos os angolanos que em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Gemidor TV. Webex. Thank you.
Estamos aqui, famílias, irmãos em Cristo. Estamos aqui, vizinhas. Estamos aqui, os pastores e ministros que são ungidos por poder do Espírito Santo. Reunidos por causa da perca física do nosso filho Caleb. Que a sua mão nos segura nesta abertura do programa. Que o Espírito Santo conduza-nos e a tua paz reina no coração de cada um. E todos que vão participar dentro do programa, que sejam dirigidos pelo Espírito Santo. Amém. Não queremos enterrar o Caleb com luta, com feridas, não. Nós viemos no espírito da paz e Caleb merece descansar em paz. Merece descansar, pela última vez, merece descansar. Então você não veio aqui para criar confusão, então que a paz do Senhor esteja contigo em nome de Jesus. Diga, eu sou Caleb. Então vamos pedir à banda que já está a cantar para poder dar continuidade. 2 hinos, 10 minutos e depois a banda, a Fra, vai subir para poder dar continuidade. Depois dessa banda terminar os 2 minutos, a banda Fra, por favor, o momento é vosso. Mas precisamos dar espaço e respeito a quem é de direito que foi chamado aqui para poder fazer a intervenção de filmagem e fotografia. Amém? Dos eminentes servos e distintos servos de Deus, pastores, apóstolos, profetas, que Deus em Cristo Jesus vos possa abençoar. Quero ler um texto da Bíblia Sagrada. Por favor, sonoplasta, dê um pouco de som aqui nos retornos. Quero ler segundo livro do profeta Samuel, capítulo 3. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 20. Desde já peço uma especial atenção e silêncio a todo o povo. Diz a palavra do Senhor, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 20. Assim Abner veio até Davi em Hebron, e com ele 20 homens, porque despedistes e já se foi. Tu sabes que Abner, filho de Ner, veio para te enganar e para conhecer a tua saída e a tua entrada, para conhecer tudo que fazes. E quando Joabe havia partido de Davi, ele enviou um mensageiro atrás de Abner, os quais trouxeram de volta a porta de Sira, mas Davi não soube disso. E quando Abner havia retornado de Hebron, Joabe tomou de lado do portão para falar a sós com ele, e ali o feriu e morreu por causa do sangue de Aser, seu irmão. Versículo 28, o versículo 38, o último versículo que eu quero ler. E o rei disse a seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um grande príncipe,
e um grande homem. E todos digam amém. Abre o reverendo Neves de Souza o livro Seguida do Pai do Caleb. Por favor, ajudem o pai do nosso malogrado a vir fazer a assinatura após o reverendo. Também vai assinar o diretor da Cultura e Turismo do município do Kazenga, um homem incansável que tudo está a fazer para o sucesso e a organização deste funeral. Aqui eu saúdo a assinatura do livro. Também teremos o líder do Conselho da Juventude Religiosa de Angola, o Dr. João Finda, como também o líder do Conselho Nacional da Juventude Religiosa, do Conselho Nacional da Juventude, o nosso querido Alberto Dalla Baduna, sem esquecer o líder nacional da Juventude Cira em Angola, reverendo William Diquita. Líder juvenis, Caleb foi jovem, precisamos de vocês. Também queremos pedir os pastores espirituais, aonde Caleb passou, também poderão assinar o livro de condolências. Estamos a pedir, por favor, a ordem. Agora está a assinar o pai do Caleb, o pai do malogrado. Pega na violência, atira no contentor. Pega na violência, atira no contentor. Atira no contentor. Atira no contentor. Diga comigo, eu sou Caleb. Estamos nesse momento presenciando do distrito do... E depois vai assinar a sua eminência, reverendo Zuzi, como também os líderes da Associação Juvenil. Glória a Deus. Vai parte da mídia. Glória a Deus. Queremos minimizar pessoas aqui, está muito cheio. Muito obrigado pela palavra. Só mídia mesmo aqui que queremos, mas por favor. Queremos uma chuva de palma para o Senhor. Bate palma para a glória do Senhor. O que nós queremos fazer, não queremos o fazer em desordem. Temos despesas e, conforme a palavra acabou de ser pregada aqui, todos que estão presentes estamos a dizermos que somos Caleb. Se na verdade tu és Caleb, vai provar aqui, não és ladrão, não és gatuno. Será que pode dizer junto comigo, sou Caleb, não sou gatuno e não sou ladrão, mas sou adorador. Queremos adorarmos a Deus, mas contribuindo, conforme fizemos de madrugada. Bem amado, temos despesas. Vou chamar aqui a nossa apóstola, encostar-se com a caixa, para que possamos colocarmos algo. Temos um filho e bom coração e boa vontade. Voluntariamente, venha por favor. Antes de nós passarmos a nossa adoradora aqui no palco, queremos que as pessoas coloquem mão no bolso e também nas suas pastas para fazer uma contribuição e acabarmos com as despesas. Protocolo, prepara-se por favor. Mamãe apóstola, levanta as caixas. Imagina se fosse um concerto do nosso irmão Caleb. Povo em geral, a igreja de Angola, o povo de Angola prova que Caleb é adorador. Por favor, imagina
se fosse o concerto do Caleb. Venha para contribuir para que seja o último sustento teu com aquilo que ele tem e não é com aquilo que ele não tem. Sim, manifesta a tua justiça. Venha, venha. Justiça! Rapidamente, temos 2 caixas em frente. Justiça! Venha, por favor. Justiça! 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 Se a nossa irmã que está com caixa, as irmãs que têm caixas podem passar um pouco em frente para que as pessoas cheguem ao vosso lado. Justiça! 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 Venha para sustentar o artista. Venha, por favor. Ao invés de o último sustento que está dando, se outras pessoas colocaram a mão a Caleb para o fazer mal, levanta a tua mão da justiça para colocar algo nesta caixa. Sim, muito obrigado, povo angolano. Muito obrigado, povo de Deus. Com essa escrita que está levantado, pedindo a justiça. Justiça. Levanta a tua mão, que seja a mão do Senhor. Levanta e abana a sua mão. Queremos a justiça na terra e no céu. A justiça na terra aí. Levanta a tua mão, coloca algo. Venha sustentar o artista. Venha, por favor. Que não é daquilo que não tem. Queremos receber essas ofertas alçadas das pessoas de bom coração e as pessoas que têm boa vontade. E aquele que quer fazer transferência. Toujours tokaki kaka tokosola bino bainformation nyonso ntina ntongo toza awa aza sir bino omona monde entier antuka monde entier ezolela mwana mobali oyo Caleb parce que azalaki mosali ya nzambe abandaki kosalela nzambe alingaki apase vi na ye mobimba na koyembela nzambe yango omoni population to bato oyo nyonso baza kati ya esika oyo antuka nzambe ayebi nzambe eboko ayebi place nini aomema biso tolobi kaka victoire na molimo ya Caleb oyo atisaki biso victoire na ye nzambe na likolo azomona oyo nyonso ezosalama awa bato bazala na bambongo bato basala bakombo bakoka kolela bango boye te kasi Caleb baleli ye boye parce que aza nani otambola mwa moke mpona kotuna bato baquestion po esala bien Boa tarde, papa. Somoni awa relation nini ozali nango na Caleb? Nde tozaka ebele mokonde aza na relation na Caleb à part bato bayebi basangana ni eloko eyesi biso ezaka corps du Christ loko ya nde ona biso chrétien ya akufaki tokaka na internet yango esali keto ya awa mpona mpasi tokabolama wana ye okopesa message nini na biso bato totika na mokili komona makambo boye garçon moko osalela nzambe bapomi eloko moyibi message oyo pene opesa eza ya mokili eloko ya liboso nano toyeba nzambe lelo Caleb ayebana ete na mokili toyebaki ete me balobeli ye poske mokili mobimba bato ebele bamonde elobeli ye mpe bato baye awa bamama batiki bana bandako bapapa batiki misala baye kotala mwana ya 28 ans wana nipo ayebe kosalela nzambe eloko ya liboso kotoyeba kosalela nano nzambe po koyeba nzambe eza bien totala epembende kona biso akundami naomona kundenge olobela te akundami na eza na bato ebele baleki ye me bakundami lokwa ye te donc kosalela nzambe yango memene na esika oyo azali eyoka mpe kosalela nzambe toyeba mpe kotambola akoza na pase na tambola ya mabe me na tan oyo azwaki tan ya kosalela nzambe yango lelo akomi place oyo azali akufi
nini na oyo mamalo mpona Caleb? naza na mingi ya kobakisa te ozomona yo moko ndenge ebembe ozokende nayebaki Kalebi te me Kalebi nalingi oloba aza vrema moto ya Nzambe asalelaki Nzambe na solo totika baje osalela Nzambe na solo otala Kalebi bakilana egangi partout elobeli Kalebi ngana uti kuna musika kakwaku naye mpona Kalebi ya solo aza moto na Nzambe yangoka na Kalebi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ya Water du Pai. Namoni yo awa parce que nayebi koza mpe mosali ya Nzambe oyembela banzambe. Ntango namoni yo na liwa na matanga ya Caleb salinga bie kokufa na pembe na yo. Est-ce oyebaki Caleb? Merci d'abord mpona ndenge ekuta na ngai kombo na ngai ezali vraie chance luwawa naza moko parmi badonateur ya mboka. Alors Caleb na ebandeli nayebaki nano te ntango namoni na réseaux sociaux nazalaki choqué na forme oyo ndenge babomelaki moninga na biso moko ya badonateur na mboka. Mais nsima nanga kopusana pembeni matanga nde naye comprendre ke Caleb azalaki kaka adorateur te azalaki kaka kolegi te azalaki mpe moko ya banakasi na ngai. Donc Caleb abenganga nyonso naye toyeba yango apres liwa donc famille toyebanaki pena te. Mais ntango nayekuta tia na nga tata mwasi na nga na kati ya makanga ndeyende kofe comprendre nga ke Caleb aza mwana kasi na ngai. Oh la 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 message nini okopesa na biso bajani oyo totali lelo tomona liwa ya Caleb moto azosalela Nzambe me babomi ye lokola nyama sans pitié sake bayoka ata embo ata moyibi mami Jésus Christ na croix ayokaki miyibi osala bango ezalaki nini? Bon, c'est-à-dire que message oyo bana kotika mpona biso bajene mpe mpona mokili mobima eza kaka ke ya liboso kotambola na obanga Nzambe ya mibale torespectaka baprincipe oyo batata na biso bazolakisa biso na nzela Nzambe. Donc c'est-à-dire soki ozalaki Caleb azalaki moyibi ntango mosusu kolingi komona bato bazawa te mais soki baye ezaka te mpo Caleb akufi eza parce que misala na ye mpo bazosala na bara Nzambe yango esali tosangisa bato ebele. Donc topesa vi na Yesu po eza important mpo na ngai yango wana mpona bato bazosala mabe ntango oyoki babengi moyibi kozala nano intention ya kosala mabe te liboso oyaka yoka yebana apesi moto agir parce que akila Caleb ekanga ya innocent. Donc c'est-à-dire eza mpe na génération ya bato oyo tokobeba ka cause ya eloko ya moke parce que bato ebele baza choke mpe bazoloba maloba ekanga ya vi ya moto. Donc Nzambe asunga biso totambola na mobanga Nzambe mpona na kotika mpona bagene yango wana. Merci beaucoup, merci pour moi. Bon dia papa. Analyse de Sali pour la loi ya Caleb. Bon, en tout cas, la loi ya ndeko na biso Caleb namona ete mpe nayebi ete mais eloko banda liwa na ye ça fait une semaine nazolala te nazokanisa façon ndenge babeteli ndeko oyo ti ememeti na liwa etange biso kati na bafamille ya bonzambe ya corps du Christ nakokaki te nabaki te fona ya na matanga ya ndeko oyo me nayebi ete namona ete me mpasi wana na moto naki soke eloko namoni mabe mama wana aza mama moboti ayebi mpasi ya 9 mois na libumu ya mwana souffrance wana ndenge ezalaka ntango amoni likambo ndenge wana alingaka abenga mwana kale papa yaka te problème eza boye aza na ndiongo na ye kozwa ndiongo na nga likambo te kotala lopango tosolola ata na pokwa bongo ya tosolola ngo sa ndiongo ngo eza ekombien na tofuta yo mais baparvenir ke bakokobeta motu bango baza wana mwana aza wana eya mpasi makasi
mpona ngonga nayebi te osisi maloba na ote mpona ngonga ndana ya toowele ala mingi te bon elongo nazoloba bible ezoloba na apocalypse na oyo azokontinue kosala malamu asala malamu na oyo azokontinue kosala mabe akontinue na mabe mais esambi biso ezali me biso tosengi kaka jugement nzambe esala mpona bato wana. Merci beaucoup. Bondi ya papa naza si komona yo oza mosali ya nzambe vraimen naza vraiment mosali ya nzambe na kaka komite na corps de Christ me naza paster te naza mpe évangéliste te me naza moko ya Caleb oyo azalaki na kati ya fondation nanga privé Kifutu azalaki comme observateur ya association na biso yango ngo naza interpeli na yango eleki na ye liwaya ye akoba esali mpasi po kaleba yebanaki te apre liwa na ye kaleba yebani akomi star bato olalekaka na tepena omona population na kimi teke populelaka conseil opesa mpona bagene mpa basi baza juventu balobi lelo na biso bango nde bakosala yango eloko esala biso mpasi na kati ya mboka ya biso afrique tozo bakorespecte vraiment bato nzambe ate na mokili te c'est-à-dire nini nanga loba kale bazalaki servante ya nzambe abande koyembela nzambe abande kobeta misiki bato bande kobongola mitema bato bande koba bahorizon elelo babomi kale lokola moyi place na biso eza wana mpo na jeunesse vraiment to père d'espoir te toza susu na kondima mpo na gloire ya seconde ya deuxième gloire na biso nzambe akosamba makopamba nzambe apesa famille kale makasi elo tomoni kale bakufi na libomoyo na ye tomoni ye makambo te elo kale bakufi tomoni monene ya kale ezolakisaka kati na ye ezalaki na gloire alors gloire wana toyi kopere dongo bongo te aza na bandeko na ye aza na bapara na ye baba baleki baya na ye na 5 ans na famille eyebana kozala kale na bomoko afin que héritage oyo eza na kale ekende bongo merci beaucoup oyo eza mai on lebele so bozuli ezamba parce que na bete na fama merci beaucoup.
como é do conhecimento de todos nós, está a falar para vocês o João Belo Robles na Câmara Antônio Mortel. Estamos aqui com o presidente da Pulga Mabori, como nós conhecemos que o Caleb era um adorador do Senhor, e estamos aqui com o senhor presidente. Olá, presidente. Bom dia a todos. Aqui chamo-me Lourenço Kiangeben Alves Kadisuki. Sou presidente da Pulga Mabor. Nós sabemos que Mabor saiu muitos músicos e vimos também o nosso irmão Caleb, que era também um dos nossos filhos. Cantamos juntos, compartilhamos muitas coisas. No dia de hoje não está mais em vida. E o que é que o senhor tem para falar sobre a morte do Caleb, ou da pessoa do Caleb? O que é que o senhor tem para falar? Bem, segundo o testemunho que eu conheço, o Caleb era um jovem muito calmo, um adorador, um eleito de Deus sobre mim. E nunca vi um mau testemunho sobre Caleb. E o Caleb não falava muito, sempre, quando você está com ele, sempre vai começar. Isso quer dizer que o Caleb era uma pessoa exemplar. É isso. E estamos a ouvir aqui nos conhecidos, nos familiares, gritando justiça, justiça. E queria saber na parte do presidente, qual tipo de justiça que o presidente espera na pessoa que causaram a morte do Caleb? Bem, por mim, nós como cristãos, a única justiça é Deus. Por mim, a única justiça é Deus. Mas, além disso, tem também órgãos do Estado que, como pessoas, porque na família do Caleb não todos são cristãos. Mesmo também ir no órgão do Estado não é embora mal, porque está escrito no livro de Romanos, é isso. Estão a pedir justiça, mas sobre mim, Caleb já foi, eu estou a acreditar, Caleb é um grande homem de Deus, Caleb é um servo de Deus, eu lhe conheço, é um servo de Deus. A Bíblia diz que vão conhecer sobre seus frutos, eu conheço os frutos de Caleb. O último dia que nós tivemos com Caleb era na igreja Copelic, lá na Mabor, perto da igreja 2 Apostólica. Um irmão que tinha realizado um concerto aí, chama-se irmão Fabrício, e aí se encontramos no concerto quero dizer que era o último dia, no fim do ano se encontramos com o nosso querido irmão que acabou de falecer, irmão Caleb, é isso. Então assim foram as palavras do presidente do Pulga Mabori falando sobre a morte do Caleb.
Hallelujah. Otambeba soma kato mokano kani kosala nekosa motema nanga bomba Yesu na fingisa yote. Otambeba soma kato mokano kani kosala nekosa motema nanga yeah motema Será que alguém pode declarar mais uma vez? Eu sou Caleb! Não, mais alto! Eu sou Caleb! Tornou-se meu rei, Jesus! Não! Tornou-se meu rei, Jesus! Tornou-se meu rei, Jesus! Tornou-se meu rei, Jesus! Tornou-se meu rei! Não, Bíblia! Eu que sabe a canoa! Yesu musina elia Ate metangi nesengo Malobi poto mande batako mubeli Nipe Moise Masami bosani Matangana kita Yesu namba Yesu namba Nalobi matangana kita lelo Tanganaki Yesu namba Masali no 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 no. Ay 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 ay. Oh ya ya nanga Yesu eh. Oh ya ya nanga Yesu eh. Mama bantu nanga Yesu eh. Akumisama mesandu na basandu nyoso Yesu ndi maki kukufa kwete ngana mika Bolingo na yo Yamole kido sa motema nanga Naponi nanga Yesu Alleluia Osane Osana bukole Rabo Santa Hey navanaki nangayo Majabu nangayo Alobi nangayo kalebo Nazali mosali na ye
kasi mokili epepi nga chance te balongolinga na mokili ye kozana bukole ozana bukole Hallelujah, Hosanna, Hosanna bukole, hey Zambuani, hey Hosanna bukole, Hallelujah, Hosanna, Hosanna bukole, Hallelujah, Hosanna bukole, hey Hosanna bukole. Kasi makile pesi nga chance te balokolinga yoyo hey ozana bukole haleluya hey ozana bukole ozana bukole Bye.
tokutani so na sere na biso ndeko na biso Emerode namonaki yo na butu awa lelo lisu namoni oyebisanga relation nini yo oza nango na Caleb? Premièrement, on peut s'emboter pas battre monde entier, partout dans le monde. J'espère que Bissono soit na Sangamawa. Il y a Likambo et Komi na kati ya mboka. Il y a Romona ande kona biso ya Mobali, Caleb Obanda Kobeta, Paris Foot. Akufa na liwa ya Sonia en plus atala ki susu musicien chrétien. Akufa na liwa ya Sony, ya liwa ya Batuko Bamba Mabanga kozokisa. Donc na yebi ete boye face à face. Mais na yebi kaka par rapport à internet début sonyo sozomona azande kona biso tolobaka langue moko et en plus pasteur za nango po Caleb bazokunda lelo eza le 13 mars maman na yaza sur place te mais papa na yaza maman na yaza na minute oyo ndeto yoki maman na yaza na lufu baboyi akota mais tant que papa ya Caleb il fallait azala collaboration na maman po maman nde mutu ayebi pasi ya 9 mois po ya kolela mwana na ye mona ete ana journée ya suka mais famille ya mobali et boyi kokotisa mwasi et oza pays est-ce que famille moko ekoboya kokotisa non et boyi na sens que yo yebi mabaduzo onde ebetama akokoza la kazoya mais par rapport à babiloko mususu ba sineli epe mais soki papa pe take mawana te aza mwasi na ngai a financer to boti na za posa mona mwana na ye pona mbala moko ba kosala tous les façons po asala nini bakotisa ye bakusa ba jour oui bakotisa ye mais maman depuis jour moi nazalé na morgue maman longwaki Congo aye lufu na ngamba Congo nde na ngambu ya Angola baboyi kokotisa ye po maman azata na nationalité moko te oyo ezolakisa ke aye kolela mwana nde biso na Angola toloba document moko te ezolakisa ke aye kola non bayibi mikanda te eza ke jeton ya fo ndenge nayebi soko lingo ya mboko surtout na bakaneti ya bamatanga okende na niveau ya kisasa okende na DGM baosalela salva bokozala même 10 baosalela bino salva oyo komema bino ti awa faut assurer bango ke bokozonga c'est ça est-ce que basalaki yango mama aza déjà mukolo mama aza mukolo batu oyo bayebi makambo oyo nde bakoki kosala yango mais mutu akungaki asala makambo plus ou moins ngeza la papa po papa alingaki asalela ye déclaration à partir à awa est-ce que papa atalaki pete mwa baenveloppe mpe ezoya par-ci par-là yango nazoloba bamakambo yango eza 12 nga na famille ya Kalebi te na famille ya mama te mais naza na pasi ya kibomama po 9 mois oyo tomemaka mwana journée ntango mwana kufi tomona ye na journée moko tu vois sikoyo le problème ezali tozosoletaki mikolo tokosoletaki bazoba te bokozala mésentente na mwasi bokabwana na pasi mais ntango likambo ekutami etake mama omemi 9 mois il faut azala wana sur place po ya kolela mwana ta na journée suka amona ye apesa ye au revoir biso papa baza mitema mabe papa wana azobuleka enveloppe nyonso bazoyela ye soki mama ye nde akosala nini bakokabola mais eza bongo te mama azoya po amona mwana na ye kala et en plus mwana depuis 2006 mwana ye okufa na 2024 akufi mpe liwa ya somo amoni mwana ye te na internet omoni pasi o mama na aza na wa plus azobela papa ye foza na motema moko bo motema mabe ya niveau nini okokangela mama mwana motema po akota te tu vois siko gouvernement déjà baleli na téléphone tosunga bapaster oyo bapuye matanga ya Caleb ntango bomoni video wana il fallait ne fiske bokende baadministration mpo boza bapaster oyo bolobaka portugais boyebi makambo mboka na biso ndenge ekenda biso awa kosalisa document eza moyen zéro soki eza mbongo ebele seke 3000 4000 donc na bato oyo bakolabore na bapaster na famille ya tata na babino basemeki boza mitema mabe bale botika mama aya kolela mwana ye okoki kosala eloko oyo bino bosali te na minute oyo bozokunda mwana ye na 14 tokomi ya 13h mama na lufa moni mwana ye te azolandela nyonso na telefone wana nyonso polani mama
bato baza ebele awa olobi trop mais toautorize bino bamama parce que eza mwana bino normalement mama fallait amona corps ya mwana na ye ndenge baokunda ye bon na nyonso tokumisaka nzambe parce que soki lelo Caleb asangisi bato oyo ebele peut-être nga nalekaki ye na koyebana mais jour parfois nga na kozala te baolelanga boye te parce que azali mosali ya nzambe donc eza conséquence mpona be totalaka teke baokunda Caleb mais ezala mpe toli to conseil na bavi na biso bakompona toyeba ndenge ya kotambola en tout cas nazwa so mama mosusu mama bakisaka maloba oyo alobi papa na oyo basaka maloba mokie na oyo ndeko na wa mwasi Emeraude auti koloba eza pasi mpe mawa ya komona moto aza moyibi te aokufa liwa moko lokwa ya mbwa eza liwa ya soni makasi donc esali même pasi na biso pepe totikali toloba par rapport oyo ekomi pasi so ebakiseli biso ke mama aboti mwana asika komona mwana na ye te esali pasi makasi esengaki baede mama dès le début mwana akataki motema en tant que babi ke mama aza na ngambu ya Congo ke tosunga ye déjà to comprendre que oloba iso ba elo kaka naeba est-ce que tomba okoma Caleb Caleb ande koloba te naza moyibi te ata Jésus-Christ donc babakaki na ekulusu bazalaki oui bazalaki moyibi kuta comprendre que Yesu aza moyibi te mais baobeta mutu ke bato baza pembeni mutu aele aza te elo mona napesaka conseil na biso bato totikali omoni so babeleli moyibi tant que oyebi likambo ya salite kotsa maboko te mema mutu na la police po l'État aza mutu akata likambu ye moko tant que biso pepe toza na tansu ya okata likambu te eloko ekweli biso na kati ya mboka Angola po ndeko na biso akufi liwa ya mbwa liwa ya pasi eza même pasi na kati ya mitema elo na obenda suma to pour la première fois pe deuxième fois soki babeli mutu moyibi oyebi likambo asali te kobeta te kotsa maboko te tika l'État se justifier na mutu wana elo na koka kobasaka yango wana mama na moni opena ndongo ye on dirait yo nde mama na Caleb liloba nini oye nango papa na pesi yo botardi naza na pasi na motema journée de la femme na somba maputa te le 8 mars liputa esala komote na lati pia mama Maria mpona kolakisa penza donc biso nde bamama mutu tobotaka tomoni pasi 9 mois tosala bato bamama nde mutu bayebaka zemi ngam nayebi zemi ya papa Jean ngam nayebi zemi ya Kingani donc eza mama donc il faut topesa mingi baopportunité ebele pa mama ya Caleb esali biso pasi mutu lokola ngai fifi kumu na ana mbongo te so nazalaki na 100 000 kwanza nganga kezwa ndeko moninga na nga mwasi na koti na mboko po alela mwana ye pasa kobota 9 mois mama ye mso aliaka te asokolaka te biso nyonso bamama international towana poto towana Congo towana Luanda towana Point Noir totala nanu posa nene ezaka douleur papa pe eloko tozwi famille oyo mabe mwasi na yo boboti bana 4 olingaki okende kozwa ye okotisa mama awa bolingaki okende ozwa mama ya bana na yo okotisa ye donc bino bosepeli na bino bapapa yo nyonso bakoloba kaka yo papa aza na mama te obotaki ye na nzete obotaki ye mpe na mama ezanga na sikokorbial ezoya mama kei problème te kende malamu me mama kota yango tala ta tomwa mwana yo asuka yaka ya kuta na baprofete ya kuta pe na mundele wana Paris foot kuta na mbuja mama yaka boye oyebi eloko moto olobela te Caleb akufi na service mais Paris foot bozwa ye bobomba Paris foot yango boye mpona nini est-ce que boyebi ke Paris foot wana ebomisi bato ebele bana na Congo partout lobana mpona mundele oyo ya Paris foot wana mama omoni point oyo tobomba ngo tosala biso desordre te mama linga kaka oya okoma biso bamama tozali yo moko mama kende mpenza kokutana na mundele wana ya Paris foot kende o prophète na biso kende mpenza kokutana na ye Paris foot mundele wana il faut dédommager tomoni prophète na biso Fortina papa Fortina ye wana na groupe na ya tambolaka na bamama na biso wana papa na biso ya Petangol Fortina merci beaucoup maman
Merci maman yo déjà solo ba. Le bana bafani le basuka. Moi le basuka esa. Nena le basuka pona bato Paris Foot. Ndeko na biso kale bakufi na kati ya musala ya entreprise. Ce qu'on a kati entreprise. Et lo que ça biso pasi mundela Paris Foot. Azaki muto yo faki kale ba kesala ye et vanta ketika mbongo. Tango moni muto asala musala amona nité. Olinga ko ya otina ba Jean na yo ba ya ba nini eleki na ndeko oya sala ko musala. Sikoyo ndeko na biso Paris Foot amona nité. Mais to pomba mundela Paris Foot to obimisa makambo mususu. Et ba to sala na Paris Foot wana boza mobiliser de yebite kende ko biso kufaki pona mbo mema maloba e pa mundele. Le loko ndeko yango esa biso passe ke mundela Paris Foot amona nité. Donc likambo sala. To landela yango soki pe mundela Paris Foot apesa ga enveloppe to landela yango ba mama mama tanga oya ba ba ke place mona nga ndeko sala yango yo akufeli ya musala oyo mbongo o bapesa ki yango oyo mama balobi boye en tout cas Hollandi balobi awa batutu balobi na lingala no portugais pe pour éclaircir biso nini ezoleka. Eu só queria justificar algumas coisas. O que o governo fizeram não era nada de bom. A mãe do Caleb, ela tem que estar presente. Ela tem que estar presente aqui conosco, porque a morte dele não foi tão doloroso. Todo mundo está aqui, ninguém, na maioria das pessoas que estão aqui não lhe conhece. Tipo eu, não lhe conheço, mas de ver o vídeo, fiquei triste e me doeu bastante. Imagina a mãe dela está fora, está distante, não está presente, está chorando, filho dele distante. Aí no caso, na fronteira, tinha que deixar pelo menos a mãe dele aqui. Nós estamos precisando aqui no governo daqui Angola para tirar essa responsabilidade do nosso irmão Caleb, porque ele matou com a força da população. Aquela moça que está no prisão não pode sair, sabe que o pai do Caleb está aqui, o mãe dele. Então o que é aquele branco que nosso irmão Caleb costuma trabalhar com ele, antes para nosso irmão para lhe levar inteiro, essa família do Caleb tem que ser com uma quintal grande, senão aquela moça não pode sair mais que no prisão central, ele tem que ficar mesmo lá interno, até decisão mesmo do nosso irmão, o família que vai tirar decisão. Nós estamos a pedir ainda que o governo, esse óbito do nosso irmão, não pode se passar assim. Obrigado. Nós que me doer muito, então que não sei se vou explicar como. Obrigado, mamãe. Ô moça, vira cartaz pra frente. Yesu kutubia changile basete na mopangala mopangile yo mabuku bukinyo akanje mangako bikso bikso te mangako ina na kopaluka bana tele na wasa ina kalebe ndele kama na kimya basi kwa sababu sasa yo kile kama na bango Justiça.
na yonde ano kaka yo Yesu nanga kombo na yonde ano na mituna nanga kombo na yonde ano na mituna na libota o Yesu yaya me alenza mama Leli mwana na